Après Moupepe ya mabe ya COVID-19 oye bebisaki makambu ya voyage, c'est là efungwami avec Joe Biden pe Kamala Harris. Obetaki deve loterie yebete koyinda mabe à partir ya le 7 mai oyo na 18h heure à Kinshasa. Ba résultat deve loterie 2023 et kobando bima biso nyonso toki mambangu na basiber café Benlo Beach oyo ezwami na avenue Esanja numéro 2 en face ya Hotel Phoenix na bon marché na commune ya Barumbu pe oyo ya Django ekangami na immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach na eko annoncer bino que résultat ya DV Loterie 2023 ekobima ce samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Benlo Beach efongoli ba porte na bango pona koyamba bino, pona kosunga bino, pona ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Et tozali kosenga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pona kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement po ete bozo ba visa na bino po boko kisa ba rêve na bino américain. Pona ba oyo ba ko gagner DV Loterie oyo kasi bazana mbongo te pona ba démarche ko voyager pe accueil yebe te nyonso kozala prise en charge na ba cyber café Benlo Beach. E bongo yo mutozalaka na poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo oza na posa bakoma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique occasion yango yo penga na ba numéro oyo plus 243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Allez. Mbote Nabino, Balandignon, c'est Abosolo na politique officielle. Tokutani lelo, un réel plaisir. Aroye bate bozali. Bosso ya ba TV Nabino et Belé, Boche TV Moko Batu Belé, TV za Radio T. Bozolo na Bosolo, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Au Bozolo Mbate du lundi au vendredi à partir de 11h30. 2 émissions d'affilée. Ce honorable Assilicia a attaqué deuxième émission, justement pour vous servir en temps réel. Vous suivez ce programme, même na Goma, Bazola Nabiso, attaque aux situations ezali, Malamute Uta Mokolo ya lobby et les kaki. Tokolobayango tout à l'heure. Batola Nabiso pe na Bunia, Bozana Kisangani, na Maindombe. Topesi binombote batu bazana Louisa, bozana Mwene Ditu, bozola Nabiso pe na Kikwit, Mbote, batu bazola Nabiso pe bache na Londres, na Belgique, partout à travers le monde, topesi binombote. Tozoli qui était tongo ya lelo kozala malamu. Pays ezali menacé. Menace wana ezo tia biso na mwa pasi. Ba Congolais nyonso nazo senga bino lelo na tongo, bozala liboke miso na biso likolo, mais motema nyonso to chape de l'autre côté ensemble na bandeko bazali na Nord Kivu place Bitumba ezali ko bundama FRDC matate ko benda na M23. Eza situation ali sécurité, eza situation senga Congolais nyonso akota likambo akomisango ya ye ko sala malamu. Alors on va en parler tout au long de cette émission, toko récupérer dossier à FRDC en premier lieu, toko zoaper dossier à loi électorale à un moment donné. Matata koleka entre deux chambres à parlement, toloba chambre haute et chambre basse, on va parler de ça. Tolobe la makambo ya social. Bon yoka que l'État ezali solote. Ba félicitations ezoya makasi. Na DGI, na IGF, na ba service mosusu oyo ba sali effort ba kotisi mbongo penza misolo belé koti na libenga l'État ba réserve et échange matière belé.
mais impact, conséquences sur terrain. On va réfléchir autour de cette question, elle est très importante. Donc, il y a la loi électorale, il y a la souka, il y a la actualité politique, sans réserve. Parce que toi, il s'est présenté. Nous sommes en direct. Il s'agit bien de l'honorable Deli Sesanga, président du parti En Vol. Tozanaye Lelo Natongo. Rattrapé peut-être par le passé, mais il n'y a pas de problème. L'homme est appelé à évoluer. C'est lui qui était rebelle aujourd'hui. Il peut évoluer un jour. À quoi qu'on m'appelle pasteur. Moutazalagi Jida. À quoi qu'on m'appelle Jésus. N'a évité sur les possible parce que j'ai vu au Katanga, Jida s'est converti pour la première fois dans l'histoire de la Bible. Jida s'est converti de son vivant sans pour autant Hamidi Mbika. Alors que le Jida de la Bible s'est converti. Je prends les informations du jour avant de recevoir l'honorable. On va commencer notre réflexion. Alors, sentez-vous à l'aise chez vous, serrez vos ceintures. C'est parti. Affrontement au Nord Kivu. Les mouvements citoyens Vici exigent du gouvernement l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en premier. Affrontement FRDC M23, les soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu les M23 de la part du Rwanda. Ça, c'est Patrick Mouya. Nous avons la vidéo. On va vous montrer cet élément. Incursion des M23 au Nord Kivu. Le commissaire provincial de la PNC Goma demande à la population de se procurer de machettes. J'ai cet élément également précieux sur ma page. Il faut récupérer tout. Unikin Moindo Nzangi invite les étudiants au calme et promet les relogements imminents aux hommes réhabilités. RDC pendant ce temps, Georges Kapiamba alerte sur l'utilisation des terrorisates, notamment djihadistes contre les FARDC pour accélérer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda soupçonné de soutenir les M23 en arsenal militaire. Ça, c'est le gouvernement qui l'a dit. Ituri des criminels dont des militaires incontrôlés des FARDC présentés au gouverneur militaire à Bunia. À quoi a servi l'adhésion de la RDC à l'EAC si le Rwanda continue à occuper le Nord Kivu à travers les M23, s'interroge Noël Tchani Mwadianvita. Afrique, les effets persistants de la Covid-19 et de la guerre Russie-Ukraine compromettent les rebonds économiques. Ça, c'est les rapports. Affrontement entre FARDC et M23, Vici existe, ça je l'ai dit. Attaque du M23, les FARDC déterminés à ne laisser aucun centimètre du territoire national. On va terminer par cette Nord Kivu où la société civile interpelle Félix Tshisekedi sur la présence avérée des militaires rwandais en République démocratique du Congo. Très bien. Allez, honorable Deli Sesanga, président et en vol. Mbote Sango. J'ai dit tantôt, félicitations. D'abord pour la constance, ça fait un bon bout de temps. La dernière fois d'ailleurs, pour la flexibilité, on a bien en direct alors que ce n'était pas prévu. Pour la repère Sabiso, quelques matières et trait avec règlement d'ordre intérieur et Assemblée nationale. Qui finalement, de vivre voir, on merci pour la disponibilité, flexibilité et puis la qualité à nourriture au Sabiso pour éclairer l'opinion par rapport à ma question. En tout cas, merci Mingi. Pour notre peuple, pour nous réformer le peuple, on est toujours présent parce que c'est important pour l'aider à mieux décider. Vous lisez la Bible? Nous avons la Bible. Très bien. Nous avons Christ catholique. Très bien. C'est que la Bible est aidé à moi. Place ni la Bible. Yo so yoka jida koma Yesu. Te ngana za théologien te. Ozoka. Ngana za théologien te na ebite bisika yo lingo mema biso. Naza ne sikate question ezaka clair oza mo Kristo. Place ni lem sunga na tanga côté wana te ba passage au jida koma Yesu. Te ngape naza côté wana te. Yum tuzo sango yum to ebi yango malamu koleka. Très bien. Kasi ozaka d'accord que l'homme est appelé à évoluer? Absolument. Conviction liboso ngane na yango c'est que moto akoko sala mabe koleka. Mais moto pa ko sala bolamu koleka. Entre bolamu no sala tango zaka rebelle, na bolamu tango sala na politique ni neleki malamu. Na banza na tango tozaki na rébellion, na tango na ko bundela mboka na ngai sima rébellion. S'il vous plaît.
Tant on a zalaki. Tant ozalaka rebelle. Oui. Kolobaka te tant tozalaki na rebelle, tant on a zalaki Oui, rebelle. parce que tozaki baïke. Te tika bango to betaka masona yo mo. Te nabeta masona ngame tozaki baïke. Sikolo baka tant on a zalaka rebelle. Tant tozaki na rébellion, na tant to bandi ko bundela mboka na biso sima na rébellion, moi ba o bayebi nga malamu constance ezali na makambo to banda ekosenga. Donc bolamu to saleli mboka ezali ya ko kata te, ezali na ndenge ya ko continuer. D'abord to bundeli mboka pote démocratie zonga, pote l'état ezonga parce que ebele babosani ne leko wana yokana. Allez-y. Ne leko wana ezaki na pouvoir o ezalaki awa, ezaki pouvoir eutaki yango moko na nzela ya rébellion. Ezaki pouvoir ya Laurent Désiré Kabila. Otoko bundisaka ne leko wana parce que to monaki ba o zoka nzela mabe. Tango te ko yokana pote totonge kolo to cha ordre politique ya sika. Eza la liberté, eza la respecter. Toteki makambo mana to zongeli combat politique na ndenge ezalaka na peuple congolais. Malingi na yeba, asa moi toilettage en mokie. Ozalaka intellectuel mal compris, to ozali mécontent éternel. Te nazali ko se définir te comme intellectuel. Nazali ko se définir comme un homme politique qui face na situation eza koleka na mboka akopesa biyano akopesa solution parce que soki bozali na mboka rôle ya ba dirigeant ezali kolobaloba te, rôle ya ba dirigeant ezali ko proposer yango monaka ngai nazala na opposition to pe nazala na pouvoir quel que soit le moment et là que l'équipe proposition ezalité parce que na banzaka na ndenge yo lobi te bato bakoko sa mabe mais bazali pe capable ya kosa bolamu mais pote bolamu eza na kati na mboka ifo eza na ba nganga maele eza na bakonzi o bakoyokela mwanzela moko o muto akolakisa en tout cas na politique ngane na salaka quelle que soit position na zana yango ezali koluka bolamu ya peuple congolais en proposant. Il peut arriver que je me trompe parce que nazali pe moto. Mais très souvent na monaka makambo biso tolobaka sima mikolo ba pesa biso raison. Donc je pourrais dire avec modestie nyonso que je me suis très peu trompé sur les choix, sur les propositions à faire pour Namboka Nabiso. Très bien. Alors, tous allés en direct. On va démarrer l'actualité politique. Vous avez belé, vous avez nabiso. Situation est à malamoté. Na ngambo ya mboka, alors que Félix Tshisekedi a déclaré qu'il état de siège na Bisika Mibale, na Ituri, na Nord Kivu. Malgré ba effort au Union Somokonzi ya mboka sali na nzela ya armée, malgré ba stratégie militaire, moko d'abord na souka pe a décrié complicité à certains éléments ya armée na ya police, situation ezokende de mal en pire. Au moment où tozoloba M23 a attaqué biso, Simako a attaqué, biso to réagir à travers l'armée. Le Congo a réagi non intentionnel, ba obi eke koko ya mibale na Rwanda. Et causé ba dégâts matériels moko grave te. Il n'y a pas eu perte en vie humaine, motomoko kakanda azokaki. Patrick Mouya a dit quelque chose, j'aimerais à ce qu'on suive ça. Parce que sur base de ça, nous devons analyser. Pour l'en avoir propos, il y a porte-parole, il y a gouvernement, parce que la réunion de Salama Yamakasi, Toyoka, ni gouvernement congolais a communiqué. Quelle est la pensée à gouvernement congolais autour de cette question où ils ont s'est passé à niveau ya Nord Kivu. On suit en image, tous comme ça. Tout le monde réfléchir nayo en tant que motoyo, azalaka na rébellion pour na cause noble. En tant que moto azo bunde la paix politique, au quoi ça l'analyse ou sunga pe mboka. Poto ba d'abord les vrais problèmes et qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette hémorragie. Image précieux, on se retrouve après. Le gouvernement de la RDC indique qu'il y a des éléments à sa possession au regard de la situation sécuritaire préoccupante dans le Nord Kivu, établit un soupçon qui se cristallise sur un soutien qui aurait réussi le 1-23 de la part du Rwanda. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi 25 mai le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à l'issue d'une réunion de crise qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avec les différents responsables des forces de défense et de sécurité.
Il a ajouté que le mécanisme de suivi a été activé et son chef séjourne déjà à Kigali pour attester ces faits livrés par les éléments de FARDC au front avec le M23. Établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23 qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Au regard de ces éléments, Patrick Mouyaya a rassuré que les FARDC sont mobilisés pour être sûr que chaque centimètre du territoire national est protégé. De même, il a estimé que le moment est indiqué pour relancer la campagne Bendele Koyate pour faire face à toute tentative d'où qu'elle vienne. Nos forces armées ont été, encore une fois de plus, mobilisées, que ce soit sur le front de Runyoni ou sur le front des Tchanzu, pour être sûr que chaque centimètre de notre territoire national est protégé. Et d'ailleurs, il vous souviendra qu'il y a quelques mois, 12 mois, nous avons lancé la campagne Bendele Koyate. Je pense que c'est le moment de le relancer parce que nous devons tous, chacun nous lever pour qu'aucune tentative, d'aucune manière, d'aucun groupe ou de camp pays quelconque ne tente de prendre un seul centimètre de notre territoire. De même, il reste convaincu que l'adhésion de la RDC à la communauté économique de l'Afrique de l'Est, suivi du processus de politique décidé par des chefs d'État de mettre sur pied une force régionale qui sera aussi une solution palliative pour débouter toutes les forces négatives. Très bien, merci. Alors, Délice Sanga, honorable député, Boni Ozo analyser cette situation. D'abord, nous avons la solidarité na biso tozanango pour la population na biso pour mboka na biso ezali agressé. Insécurité ezali na est ya mboka na biso toko sepela nango te ata moke parce que bisika basimbi congolais quel que soit bisika zali c'est tous les congolais où qu'ils soient et quelle que soit leur appartenance politique il faut se sentir touchés. Donc mboka na biso eza na bitumba, mboka na biso eza na guerre, contrairement à ce que certains ont dit, le pays est en instabilité et en insécurité. Donc il faut toujours nous gravité à likambo wana parce que j'ai parfois l'impression que gravité mutuya ya likambo wana ezai na biso ba etoko kambate eza na ba biso yo toze na kati na mboka na biso qui jouent un rôle plus ou moins important dans la décision et avenir ya ba Congolais. Donc solidarité na ba Congolais et d'ailleurs na cadre wana biso to bandaki campagne na biso télémé la fraude électorale. On a suspendu l'activité wana parce que biso banso il faut makanisi na biso pe makasi na biso nyonso ezala concentré na makambo yo et koleka na est ya mboka na biso. Donc ça c'est pour entrer en matière. La deuxième chose c'est que ceux qui n'alandi Patrick Mouyaya nenga zoloba na moni ba conditionnel les alliés belé. On dirait que on soupçonne donc on dirait basé na ba certitude te. Ba on est basé na ba information koleka biso. Biso to kozwa ba information par voie de presse, de voie indirecte, ba fédération na biso, ba coordination na biso na province, ba onde ba ko informer biso. Mais information solo to kozela on na sima ya gouvernement. Na landi na bokebi a lobby été ba activer mécanisme ya vérification. Mécanisme de vérification na cadre ya Coradis, ils vont aller vérifier ce qui se passe réellement, ce qui bazui vérité à l'Ikambonde ba décision. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Mais une chose est vraie, situation et se dégrader makasi. Na po auto comme les lois ezaline tito zongi avant signature ya Coradis. Et qu'est-ce que nous avons fait dans l'entretemps? Quelles sont les décisions qui ont été prises dans l'entretemps face à la situation d'insécurité et panabiso? Na remon a bereur et salemi moi mingi. D'abord, na situation baloba qu'il faut état de siège. Nous avons été parmi le premier, je crois le même jour, na lobaka état de siège et pinda solution te
pour la situation à est. Obi oko bomba bolumbu na yo et pas ya munganga te. Oko bomba salité aux nango topé ba problème aux nango et pas ya moto il faut soigner yo. Lelo problème monene tozaki na ona kati na mboka na biso ezali kozala na outil ya défense to bengi makambo ya mapinga na kati na mboka na biso. Toko bombela ngo mutute. Alors avant de lancer l'état de siège, ezalaki na presque 8 secteurs opérationnels ezalaki na est ya mboka. La chose qu'on aurait dû faire, c'était de renforcer, de relever les hommes qui étaient dans cet état de siège, dans le secteur opérationnel, et de mettre en place de nouveaux effectifs et de renforcer la situation de l'armée. Deuxième chose, et lokoyo biso zwaka lwa mukano na sima ya mobulu ya liboso e bimaka avec accord à 10, ezalaki cadre multilatéral ya ko négocier. Tolobi sécurité ya Congo na ya sous-région, il faut nyonso total yango parce que chacun a des groupes qu'il a dans tel ou tel pays et le Congo semblait être le pays qui recevait kuya makas na makambo ya instabilité na sous-région. Yango tokanaki na accord à 10. Mais pendant accord à 10, il fallait que Congo asala musala na ndenge longo bane pona komatisa niveau ya armée na ye, niveau ya sécurité na ye, niveau pe ya ba mécanisme oyo ko contribuer na sécurité. Tout à la sécurité ou la basoda. Non, il y a aussi par exemple administration, il y a territoire nabiso. Territoire nabiso c'est une administré parce qu'administration ils allaient délaisser. Niveau ya fonctionnement, il y a justice parce que ba litige mususu oyo cause à la régler par la voie judiciaire, ce n'est pas correctement réglé et dégénère dans une zone où ba armée ko tambola kilikili, ba groupe armé pe et paille. Donc il fallait que Nathan Wana, bisika tozali na accord multilatéral na sous-région, tout ça là. Mais qu'est-ce qui a été fait? On a fait tout le contraire. La première chose, c'est que au lieu de renforcer l'accord multilatéral, qui était cadre moko pour protéger Bissau, on a voulu aller par naïveté négocier directement avec le Rwanda, négocier naïvement avec l'Ouganda, en pensant qu'il n'y a pas d'accords bilatéraux tokozwa mwa mingi. Erreur à Liboso. Parce que pour un accord bilatéral et tambola, malamu, il faut biso petoya na bo pikili ki na makaso ya armée na biso ya administration na biso pour to assumer na cadre d'accord bilatéral par ya responsabilité na biso. Et par ya responsabilité na biso zanine, c'est protéger l'État, c'est protéger les Congolais contre toute menace, pas seulement menace ya M23, mais même contre toutes les menaces qui viendraient d'un pays voisin. Donc, na place wana, il faut to tia bon moulende, alors qu'on n'était pas encore à niveau, on a préféré ces accords bilatéraux, considérant que les accords bilatéraux pouvaient même supplanter l'accord multilatéral et que naba accord bilatéraux wana toyo kana bango. Erreur à Liboso, erreur à Mibale. Bon, ce qu'on t'a dit accord européen, ba signé na sous-région. Bon, signé. Ça veut dire que Tolobi ndenge Sarkozy alobela rabiso awa mais tozara ne penda d'accord te. Babi bon problème ezali na est, ezali problème ya bombengo au Congo azana yango. Toka bola bombengo yango, so to kabole bitumbe aussi là. Mais non, obi que même l'époque à Hitler, tant Hitler a bandi ko attaquer ba état ya Sudète contre accord au ba yokana kana bango, ba peyo bandimaka babi non, a kusuka wana, ba suka wana te, a continuer la guerre ti a commis peine na mboka na bango. Donc, ce n'est pas parce que vous pesi bateau avantage sur des intérêts économiques que vous avez résolu la question ya nature politique. Wana pe zali moi na koloba na ndenge to négocier ki babiloko wana na oloba to négocier c'est-à-dire école na biso ezali moi naïveté. On ne résout pas question sécuritaire uniquement par l'approche économique. Approche économique ekoya ce qui kimia ekoti. Mais ce qui kimia ezalité ko substituer approche économique. Obi bon na repeso mon solo na repeso ba minéraux na repesa boy to échanger boy to pesa boy o bosa la banzela et sala et aussi mbate. Ça c'est la deuxième tikana 6. Ezali moi. Troisième erreur, c'est que on a eu l'impression que dans la gestion, il y a dossier sécuritaire dans la sous-région. Et ça qui dit moi moko qu'on cette impression agenda intérieur et commis que tout en agenda ya sous-région. Mais nangambo ya biso. C'est-à-dire montrer que bon moi nous sommes avec tous les pays voisins, donc na katiawa et le Congo kate. Non, il faut séparer les deux agendas. L'agenda congolais est agenda pour la démocratie, consolidation, il y a état de droit, renforcement, il y a armée na biso,
kosala te kita ya mboka etambola malamu résoudre les problèmes sociaux des Congolais et avoir problème ya ko résoudre les problèmes ya légitimité à institution na biso. Agenda sous-régional agenda na ba pays voisins ezali agenda ya sécurité. Place wana il faut to tchabo pikiliki kocha effort nyonso pour te tozala na armée makasi. Il faut to tala yango na vérité na yango. Ceux qui toko kimaka yango et on croit qu'on va trouver d'autres solutions, on n'aura pas. Et donc aujourd'hui nous disons soutien total na armée na biso, soutien total na ba oyo ba ko bundaka na est, nous compatissons avec nos compatriotes au bazali touchés na ba événement wana, mais il faut dose ya responsabilité na ndenge ya ko conduire makambo ya sécurité. Mais deux questions autour ya guerre. À quand la fin ya guerre oyo? Ça c'est la première des choses. À quand la fin? Deuxièmement, on parle biloko nyonso lobia ezali erreur, des propositions, mal négociation, et ça a conséquences et se suivre par rapport à une guerre qui s'est installée quelques années passées. Titoko Malelo. Yebisanganan. Apparemment, ils ont informé. Guerre et Utawapi. Mais guerre et bandi, natango ba réfugié à Rwanda, baye awa, et que communauté internationale a boyi que bazonge paye na bango, batikali awa. Toujours un peu le même jeu. À l'époque, il y a Mobutu. Tant que balobi te bazonga, tous un problème, il y a agenda interne. Comme les gens voulaient aller aux élections, en fait, un peu, il y avait dans l'idée de ceux qui étaient derrière, l'idée que non, ceux qui totiki bango, on peut utiliser les réfugiés dans le cadre et agenda intérieur. Quand tu vois même le propos, il y a Premier ministre l'époque wana Kengo, l'époque wana poti bazonga, Mobutu aboyi, basali boye, idée zalaki te toki na maponami, ceux toki na nini, on peut toujours utiliser. Et ça c'est très dangereux. Il faut dissocier les deux agendas. Et aujourd'hui, les décisions qui sont prises sont du même ordre. C'est-à-dire que au lobby, bon, torobeta na mapeka, tolobi tokomi baninga, nous sommes des amis et que comme ça on a résolu les questions de sécurité. En matière de paix et de sécurité, il n'y a pas d'amis. Chacun doit assumer ses responsabilités. Il faut qu'on arrive à une situation oyo, biso, na armée na biso, toko sa la sécurité ya mboka na biso, sans nécessairement recourir à quelqu'un. Toali banamikete, toali mikolo. Yami balé. Pour y arriver, il faut y mettre les moyens, il faut y mettre le temps, il faut former, il faut que la décision politique soit prise pour pouvoir y aller. Et je pense que ezala na eleko oyo ya Kabila na eleko oyo ya gouvernement sous Tshisekedi tolobeli yango koleka l'effort, la réforme de l'armée qui est première à laquelle il faut accorder priorité koleka. Est-ce que le budget na biso armée nous sommes dans les 400 millions, c'est pas suffisant. Quand on est à pays net il y a guerre net biso tozali, j'avais proposé na tango to salagi budget oyo tsoleka réduction à train de vie de l'État et une des réallocations de ressources. On pouvait économiser jusqu'à 1 milliard. Et je suis content que les ressources, Ndenge Balobi et Mati, na niveau de trésor public. Nous devons avoir un effort constant, construit dans le cadre et la vision que tozoa armé, il y a solo, to renforcer basoda na biso, au lieu de roboto la bango ba camp, pour na ba immeuble, ko sala boye tout ça. Il faut que tozoa eloko wana na sérieux, que l'affairisme cesse et que nous soyons véritablement les hommes d'État quand nous décidons makambo Italie armée na biso. L'affairisme, tu fais allusion à qui, à quoi, comment? Ben, l'affairisme, c'est-à-dire que, bon, lorsque qu'on désaffecte ba camp militaire, qu'on désaffecte sans en construire de nouveau, sans en avoir construit, il y a Sika, avant il y a reconstruit, il y a Kala. Ba champ de tir, Bisika, armée na biso, il faut ça là-bas, exercice militaire, sont occupés. Il y a un désordre chaos, tout le monde dans la société na biso, et atteindre le secteur nyonso. Mais na cadre et armée Sikawa, ils allaient Bisika toko battre la bomoya ba congolais, Bisika toko battre la héritage autour na hymne national. Donc, place wana, il faut sérieux, et la makasi koleka. Nanyaza responsable la guerre tout ça. Écoutez, Ngai Nazama Kambuter Olobana Nazali responsable. Non, mais vous êtes. Yoka, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Problème. Oui. Problème, ils allaient guerre. Oui. Au décrier, ba négociation. Balobi na yo M23 azali wana. Ba lobby. Oui. Yo critiqué, moi, ya lobby qui a tâtonné certitude des athées. Peut ça besoin information na critiqué ta lobby na conditionnel. Mais exactement, yo récupéré en ngala lobby. Oh bango bazana ngwe zaka ya wana. Oh lobby conditionnel.
sécurité ya mboka moto akokamba yango eza armée na biso. Problème ezali awa ndenge to fragiliser dispositif na biso ya défense et ko permettre biso te ke to kamba makambo ya sécurité na ndenge longo bani. Yango na 2000 quand on a signé l'accord d'Addis na tango M23 bandaki mbala liboso tango mamnango esili basali accord d'Addis tolobi il y a un accord un cadre régional bisika photo solo la soki mobulo ezali. Mais en même temps il faut prendre ce temps-là pour que en interne to préparer to organiser armée na biso réforme ya armée bato nyonso bakolobela on mikolo nyonso awa mais nous ne faisons pas suffisamment d'efforts. Donc ezali responsabilité na biso baso. Il faut tout tikaka na politique ko kanisate li kamboso ke yi ezali kaka moto songolo moto pakala. Ezali na bakonzi. Bazali na responsabilité na bango. Mais biso baso le quoi ba congolais. Il faut to kamatelo ko wana na motuya oza la opposition oza la majorité. To kamatango na motuya parce que bon moyuana eponi moto opposition te eponi moto majorité te. Bon moyuana etali héritage ya biso. Héritage ya biso ezali Congo na biso na mubimba na yango na ba frontière na yango population na biso quel que soit endroit azali na est na ouest il faut babatela ye na armée na biso. Donc il faut tout ça la effort wana. Ce qui est effort de ça limité. Ce qui est que ba décision gozwama ezali maamute. Il faut le dire et il faut en parler. Mais ce ko tali malamu. On a passé 12 mois dans le cadre de l'état de siège. On a vendu l'état de siège qui est aussi sa makambouana. Que ce tout ça liango. Biso le bagi préalablement il faut travailler sur l'armée. Il faut faire une mise en condition. Il faut quelques réformes pour réajuster ma problème aux ezali. Bakei bongo. Mais lelo ndenge za kokende. Ezala na maloba ya commandant suprême yemoko ndenga lobaki. Moniki kokoso ezali. Mais est-ce qu'il fallait tous les 12 mois pour total la makambo bato nyonso bayeba kezene ba rapport nyonso pour te to bongisa yango. Alors il y a wana koloba responsabilité ezali responsabilité collective. Mais bayeba ko kuma mboka baza plus na responsabilité. Responsabilité collective pour na ko résoudre problème. Wana responsabilité collective. Oui. Mais je parle na cause à problème. Nani aza ko sala biso guerre. Place wana ozangi réponse. Ou recourir na Patrick Mouyaya. Mais j'ai un gouvernement. Mais c'est ce que je dis. Mais c'est-à-dire au soutenir position à gouvernement. Pasteur, soutenir position à gouvernement à pesibiso yango na conditionnel. Il y a un mécanisme qui accueilli pour vérifier. Yo pe otikali na conditionnel. Yo a l'information musudu. À lobby accueilli pour vérifier. Vous êtes d'accord avec le gouvernement? Non, mais c'est ce qui est prévu. Accueilli pour vérifier. Vous êtes d'accord avec le gouvernement? La chose qui est vraie, c'est que la résistance il y a M23 ndenge tulandi na actualité et koko zalate ke outi makasi na ye parce qu'azali adossé déjà na Rwanda. Il y a des faits objectifs, il est adossé au Rwanda. Donc akoko sala makasi wana ko pika place wana sans que quelque part il y ait au minimum tolérance du côté du Rwanda. Donc, ça c'est clair. Et donc il faut ma bête à ma solo. Azali complice na kati ya guerre wana. Mais et koko sala maté sans que y ait azala parce qu'Azali a dossé. Très bien. J'ai déjà absolument compris. Alors, la seule question, cette guerre au lobby Ango Mobutu, Kabila est venu, guerre au militant au Moulaï. Si vous étiez président de la République, vous pensez résoudre la question dans 3 ans? Il y a cette guerre qui a perduré, armée où beaucoup de la triangle est renversé, vous avez plus des officiers que Basoda Moulongo, la complicité, l'infiltration, beaucoup de choses. Vous pensez résoudre la question dans 2 ans. Si vous comptez le faire dans 2 ans en tant que président, qu'est-ce que tu allais faire? D'abord, la première des choses, on n'allait pas signer les accords bilatéraux pour donner les enjeux économiques, pour considérer que par l'économique, on va résoudre les problèmes sécuritaires et politiques qui existent. On va résoudre les problèmes sécuritaires par les solutions sécuritaires. Wanelo Kaliboso. Yami Balé, et le refort au Sala, c'est de mettre le paquet de la clarté dans la réforme et l'armée. Et au Salimana Mokolo, mon côté, c'est vrai. Mais il faut mettre de l'effort dans la réforme de l'armée. Pendant ce temps, nous devons utiliser ce qu'on utilise finalement aujourd'hui. C'est quoi? La communauté internationale. Parce que nous appartenons à la communauté sous-régionale. Tous allés payer na Katia Union africaine. Tous allés na communauté internationale au Conseil de sécurité. La communauté internationale doit rappeler chacun à ses devoirs. La communauté internationale est supportée que
un État puisse agresser un autre, puisse comment appuyer un autre. Na cadre ya koro ya 10 ngana lobby biso baso, les 15 qui ont signé cette affaire, on dit personne ne doit soutenir un groupe armé contre un autre. Personne ne doit s'ingérer dans les affaires de notre État. Mais si kawa, wana bo signer ils ba papier. Pote moto na moto atosa yango. Yo fo bonga me pa ina yo parce que na territoire où il y a yo responsabilité ezali yo ya yo. Donc côté na biso congolais, il faut qu'on assume cette responsabilité ya ko sala réforme même ko sala ngona ndenge longobani. Ko kende nango tena suka. C'est ça qui est important. Et donc si j'avais été président de la République na place wana na ko epsa yo, j'aurais passé déjà le budget de l'État parce que makambo yozolo wana. Tokosa réduction, il y a train de vie de l'État. J'ai présenté un plan, on pouvait économiser jusqu'à 1 milliard. Sur le milliard de dollars, aux 400 millions qu'on donne à l'armée, 400, 450, 500, on ajouterait pour que le budget de l'armée passe au moins de la défense nationale au milliard de dollars. Pour faire la réforme et pour accélérer sa mise en œuvre. Deuxième chose, il nous faut des troupes qui peuvent intervenir directement. C'est-à-dire, on avait commencé à l'époque avec les Belges, c'était à Kindu, je crois que ça se faisait. Nde monaki simana yango ba groupe neto ya mamandu nala ba mususu ba ko intervenir et comment qui ne omoni armée se renforcer. C'est-à-dire que si nous avons une brigade qui permet de faire des interventions rapides et qui permet d'intervenir de manière plus efficace dans ba point chaud et goza malam. À l'intérieur de l'armée, chaîne ya commandement, administration et finance et armée, Babylon Union Sowana, équipement et armée, tout ça la guerre n'a pas rebelle et puis on est équipé de la même manière. L'armée, ce n'est pas avoir une tenue et avoir une arme. L'armée, c'est la discipline. Autre chose aussi dans l'armée qu'il faut pouvoir faire, c'est le renseignement militaire. Il faut pouvoir le renforcer. Nous devons avoir un renseignement efficace. Donc, Union Sowana et Gosenga Nini, et Gosenga Mosolo. Ce que lobby que l'euro est prioritaire, ça veut dire que priorité, il faut et mon na effort financier que l'on va faire. Et les moyens existent. Simplement, nous allouons les moyens à Batachoyo pour Nangaï. Par rapport, il y a urgence, il y a Makambo. Et Sengelité Toucha Mosolo. Donc, ce Toucha Mosolo, Nakati armée, et puis que volonté politique ils allient, à mon avis, ça doit aller. Et ça doit être quelque chose aussi qui est consensuel. Parce que, au moni armée, la loi sur la programmation militaire. Parce que formation et armée, qu'on restructurer yango. Armée zali logoté, ndenge Félix azali président, ils armée à Félix. C'est une abisso nyonso. Na mutaza na opposition, na mutaza na majorité. Donc, na ndenge to construire yango, il faut y loko moko ezana bondima mi pa ya bato nyonso. Effort wana, sacrifice. Alors, certains politiques, oui, congolais et puis population peut-être franchement Zouzou. Parce qu'elle est mal identifiée, oui, et que le Rwanda serait derrière M23. Oui. Parce que la plus grande difficulté na prise en charge d'un malade est ça diagnostic. Aussi longtemps, le problème n'est pas encore identifié, on ne sait pas quel produit qu'il faut donner pour résoudre la question. Maintenant qu'elle est mal connue, c'est le M23 et que le Rwanda serait derrière ou en complicité avec le M23. Parce que qu'il faut aller dans la guerre. Il faut déclarer une guerre ouvertement contre le Rwanda. Est-ce que ça serait une meilleure solution si on déclarait la guerre? Vous allez voir également, on va suivre une image tout à l'heure. Moi, il y a un commandant de la police, il y a alerté la situation de la population parce que la situation est mal pour le moment. À ce que les bataillons sont alertes, zoa machette, simba arme blanche, tout peut arriver, vous devez vous défendre. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces stratégies? On va suivre d'abord les deux éléments. On va se retrouver après au P147 autour de cette question. Allez, précieux, en image, on se retrouve après. Par les bandits de M23. Bayaki babongisi biso na territoire ya Rutshuru na Jomba ulandaki je crois police yote asinformaka etiki wana lelo yokini bapusa na Nyirangongo na Kibumba chemin faisant balinga biso kweya bazokufa armée zo bunda makasi bazali kuna pa kuna wana.
La guerre est à la porte de notre ville. Nous devons défendre cette ville avec beaucoup de courage. Tokani Malamu. Policiers Afrique du Congo, Kobangate, Kokimate. L'union fait la force. Tokani Malamu. Kukozana sima population na biso nyoka mingi na bande kuna biso wa. Kukonda avec beaucoup de courage. Tokani. Ba commandant kozala sima ya bato na bino. Nandela zote sa bitunga ya minute oyo. Biso nyonso tokolunga na parade. Tokozala na kungumu kuna sheferi ya kungumu. Tokani Malamu. Unité muke élément bakotika na mpona regarder ville. Ngai Nagro, Jemi Azawad. Jemi, manduki na maboko. We bazangi manduki toke na magazin peti no manduki. Toyokani? Toko kende biso, Jemi, na ngai tokozali na bino na shiferi ya kungumu kuna. Toyokani Malamu? Pepe. Elongo na bino Pepe na komanda na bino tokozali na shiferi ya kungumu. Toyokani? Reste ya troupe, Okambazili, Tokani Malamu. Reste ya troupe, Komisaria Kalisimbi, Komisaria Goma, tenez des points chauds, tenez des positions, Manduki na maboko, Tokani Malamu. Kupanga tena, tenga isikavinu mikolomiso, kufana Manduki na maboko. Nous allons voulu, moi en tant que combattant, que les réformes populaires, la population ne se peut pas d'aller tomber. Tokotika te ke batonga monenga ngo zali mibali koleka biso so zali basi chaque fois bakotaka na ville oyo je crois que nous allons mourir là-bas. Tokani Malamu yebisa mwana na yo ya mukolo yebisa mwasi na yo asimba machete asimba eloko moko ya kokoko mapemu. Tokani guerre wane comme populaire komizaka komatiko banso kotila yebisa ndeko ya mubali yebisa mutu nyonso asimba lishete asimba eloko moko mamutu guerre comme populaire. Tokani voilà na besoin de temps mingi te pour que de retenir balier commandant donner des armes aux policiers bata na manduki Kalisimbi Goma bata na manduki bote dire vile bote kize batu malamu na courage kubanga te nungunu ngweza na kongo yoka bakomia pembeni bona. La situation est très très difficile du côté Goma. Nous sommes en train de travailler ensemble avec l'équipe. Correspondant à Bosolo, Bazalina, Goma, na Karisimbi, un peu partout là. Nous sommes en train de suivre la situation en temps réel. Je pense que tout au long de l'émission et tout au long de la journée, à chaque fois, na Zonga. Donc, je peux revenir ici. L'émission est toute la journée. Mais dès que nous avons des informations, dès que les besoins se présentent, nous devons vous mettre au parfum à la situation sur les Kanagoma. Donc, je reste toujours disponible. Et dès que nous avons des nouvelles informations, na Zonga pour vous informer. Suivez vos solos pour être informés de la situation en temps réel. Alors, Délice Sanga, Outolanda, Ndenge, commissaire provincial, il y a police, il y a Goma, Zuma, Loba, pour la sensibiliser les troupes autour de ça. Alors, évidemment que, opposants est belé, et puis une grande partie de la population, ont poussé Félix Tshisekedi à déclarer la guerre. Ça peut être peut-être la meilleure solution pour mettre fin à cette hémorragie. Lecture dans les animes. Bon, le commandant suprême a sans doute information que les KO Yabiso. Mais na kolanda oya lobaki na ba déclaration récemment na limité que il va aller sur cette voie. Et puis deuxième chose, il faut pas laisser submerger par l'émotion. Le Rwanda doit assumer ses responsabilités. Il faut tikale pa inaye. Pour bango batindi batokuna na mécanisme de vérification, s'il est établi que les Rwandais sont dedans, il faut rester ferme sur cette question. Koyebisate Rwanda, il faut battre Kala et pas Inabango. Tu continues à communauté. Non. Tu continues à mais quand est-ce que nous allons agir? Na le Bible. Rwanda, il faut battre Bimabazong et pas Inabango. Par quel mécanisme? Alors, à l'époque, non mais pas parce que Zoloba par quel mécanisme? À l'époque, avec la pression, il y a communauté internationale, il y a des partenaires et Belé Kili. Quand Bamutebus Bakotaka na Est Baye pour mettre fin à ça, on a dû faire pression également Babimi. L'accord d'Addis, justement, prévoit ces mécanismes. Il faut l'activer. C'est pourquoi cet accord, en attendant que nous ayons fait
la réforme ya armée na biso ya ko renforcer yango. Parce que le photo coma, na niveau photo coma, ce n'est pas de dire bon, je veux faire la guerre à tel. Niveau photo coma, c'est-à-dire que le territoire congolais fait comme un sanctuaire. Montoko Rokotate, quel qu'il soit, que ce soit un État, que ce soit un groupe armé, aïe, asa la bouzo bipayi na biso. Lelo, na État armé Izali, na kolana maloba, commandant suprême Yemoko Alobaki, na ba déclaration à Salaki récemment. Je pense qu'il faut avoir le courage. Il y a un problème comme prioritaire. Moi, je ne me laisse pas submerger dans ma émotion. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on rentre dans son jeu. Le jeu dans lequel il veut l'amener, justement, c'est d'embraser la région. Non. Nous, on n'a aucun intérêt aujourd'hui d'embraser la région. Nous serons perdants. Ah, si on fait la guerre au Rwanda, tous allons pas perdants. Nous serons perdants dans un embrasement de la sous-région. Toutefois, les accords bilatéraux que l'on a fait, Bango, Bazalaki, Rwanda na Uganda bago yokanate. Bazalaki wana bakota la situation au Congo bango bazali banda. Mais depuis bakoti, c'est comme si bakontak na bango ba meki koyokana parce que bamonaki makambo ezole kana Congo ezaki neti nyamu nyamu. Alors, à partir de la position wana, na position bango bakomi kozwela na makambo ezole kana Congo. Je vois que les opérations militaires entre le Congo et l'Ouganda à l'est du pays, je vois qu'en même temps, ça coïncide, l'Ouganda a annoncé que Batoup naye Babima. Et en même temps, j'ai vu que tant Obiso Teokani Naba Ougandais pour Bakota pour Bassé Sabiso, c'est en ce temps-là que la dégradation avec le Rwanda, avec le Congo est. Et en même temps, Ouganda na Rwanda bango ba se rapprocher. Il fallait et il faut activer le mécanisme dans le cadre de l'accord 10 pour trouver solution. Babima. Bisoto Samsana, Biso, on peut battre. Pas question de faire la guerre. Bon, écoutez, il faut défendre son pays. Nous allons le défendre avec les moyens que nous avons. Et c'est que font les militaires, il faut encourager. Donc on ne va pas demander à nos militaires, Boufandi, et pour agresser Mbokanabiso, et défendre. C'est ça l'objectif de l'armée. Vous avez trouvé parade comme parade ça, je pense que c'est une très bonne chose. Aussi toute la population. Nous sommes derrière notre armée, nos forces de l'ordre pour rétablir l'ordre, la sécurité dans l'Est et pays. Mais en même temps, au moni la population, balata, machette, tout ça, qui nous défendre. Tu vois, on ne peut pas parler à la place de la population parce que c'est elle qui est confrontée à un problème d'insécurité. Ceux qui, pour submerger, alors, mais en même temps, il faut se dire une chose, c'est que soyez beaucoup dans une situation où c'est peut-être cette situation que les autres cherchent. Que cette situation, quand les gens, alati machete, alati marteau, alati boye, tant au boumana mingi rolekawana, il faut éviter ça à notre pays parce que nous avons déjà payé un très lourd prix. Mais l'Ukraine l'a fait face à la Russie, il a appelé la population à prendre les armes. Ce sont des réservistes ukrainiens et tout ça qui sont allés dans un dispositif. Il a appelé tout le monde. Il a appelé tout le monde. Est-ce que les gens vont se défendre avec Bitumbo Kotorusa Lelo? Déjà, na niveau équipement et armée Nabiso, armée Nabiso est équipée. Il faut le renforcer. Est-ce que vous pensez qu'on gagne une guerre avec les machettes? La population peut résister. La population doit résister parce que même Yonengo Zali, ceux qui sont à côté de l'Ondako, ceux qui sont au Bissika Zali, et pas une Nabiso Walobara. Dans ce sens-là, je comprends. Mais j'ai dit pour assurer défense et sécurité en Bokanabiso, c'est l'armée, la police. Vous pensez que l'armée rwandaise est plus forte que la nôtre? Plus forte, je pense que ou mieux équipés. Ils sont mieux équipés et puis Bazaki, ils sont confrontés à la situation, il y a conflit dans le pays où ils s'exercent ces dernières années. Et il faut imaginer qu'effectivement, basé sur la position. Mais moi, ce que je dis, c'est que le Congo, comme pays, est beaucoup plus fort que le Rwanda. Très bien. Alors, on va évoluer. Boza et Belé, Bozolanda Bisso. On aura l'artiste musicien Babi Ndombe qui va passer en deuxième parce que 10 ans jour pour jour depuis que Pepe Ndombe est parti. Papa Naya Koufaki. Alors, la manifestation a mené les autres pour honorer ces grands artistes. On aura la deuxième position. Il est déjà dans nos murs. Babi Ndombe, Baby Black. Il sera avec nous. Mais nous avons encore
Honorable Denis Sanga, l'actualité politique. Nazo Senga ba Congolais nyonso, la situation n'est pas très stable en République démocratique du Congo du côté de l'Est. Nazo Senga Bino, on boza la mémoire pour Nabalo Bazakuna, suivre la situation tout le temps. Mais Bossolo vous rassure qu'en temps réel, vous aurez des informations. On pourra revenir si les besoins spéciaux se présentent, organiser des éditions spéciales, des émissions pour vous donner, mettre parfum la situation de ce Zoleka de l'autre côté. Alors, courage, Nabaï FARDC, Bato Bazalia, Botika distraction, Nababar, Botika ba distraction, Nabambouza, inutile. Situation est aux alengours malamouté. C'est-à-dire que le Basoki M23 a frappé Biso Akoko Mapé na Katia capitale. C'est ça l'objectif. Parce que Bazo Bomakaka po Basukate na Katiwal. Bako Poussana. Au final, Bazo Zoba ville et Gozana malamouté. Mais FARDC a l'intérêt. N'a soutenir FARDC. Sauf frapper M23. Ceux qui vont réussir Kokota na Rwanda, Bobé tapé quand on tourne à Rwanda. Parce que toi, Rwanda pas ebisa biso que retirer vos troupes. Et comme ça, la biso peut bien. Bobé ta moi tourne à Kigali, mais n'a pas arme. Vous frappez. Moi, je vous encourage. Et je soutiens ça. Bolanda M23, tina dernier retranchement. Soka Kimi na Kigali, boko meleti na Kigali, attends la centre à Kigali wana. Faites quelque chose à Kigali. Comme ça, on a besoin de téléphone que bon retirer ba troupe na bino. Ndenge biso pe to komi ko senga ba Uganda ba retirer ba troupe, ba Rwanda ba retirer ke komi makamba ko senga. Tant bazo kota bazo senga te me ko bima photo senga. Bon maintenant on tourne à Rwanda ko sala bien. Alors on va prendre question économique parce que cette guerre, à mon avis, à moins que vous donniez un autre avis, et qui influence la situation économique en République démocratique du Congo. Vous êtes d'accord? La guerre, parce que d'abord, c'est un moment solo pour la faire. La guerre, parce qu'elle empêche les activités économiques. Donc, ils vont plus travailler. Donc, ça affecte naturellement la situation économique. Alors que l'État se félicite d'avoir mobilisé suffisamment de recettes. Bisson Toyoka qui a réserve presque 4 milliards. Bazo comparé d'ailleurs avec ce que Kabila avait laissé 18 ans après, 800 millions de dollars. Les autres parleraient même d'un milliard de dollars. Alors que Soufachi, dans 3 ans aujourd'hui, on peut évoquer réserve et échange à peu près à 4 milliards de dollars avec ma recette. Vraiment, ils allaient à féliciter. Alors, comment d'abord accueillir une nouvelle du fait que le gouvernement, qu'on peut critiquer, mais mobiliser recettes, il est là quand même bon, on a que ces alliés. Mobilisation, tout le cas qui depuis Kala, oh, bah, tu vas où mettre na pouvoir, bah, tu vas aller mais faut-il dans 3 ans l'a fait. Quels sont les facteurs où ils ont expliqué augmentation ou bien réussite au bango basali pour que va mimisa recette place tozali? Pourquoi on enregistrait pas l'augmentation à recette alors que le régime moussou et les kaki to ba gouvernement et les kaki? Quelle est la magie qu'ils ont fait à votre avis? Alors, malgré augmentation, il y a biloko nyonso, l'impact sur terrain ils sont incompatibles par rapport à la recette. Tata menazala mbongo mais bozola lanzala. Ils sont incompatibles. Analyse nos animes. D'abord, au moment où débat musuto salaka en Congo, bato balandara biso et bon barose kabiso. Parce que n'endenge to représenter ba problème, ils allaient penda ko tali sa population te bo solo, yo lobi atoze na bo solo na politique. Et l'ingo lo banine. Il y a les bosso, il faut pas comparer des choses qui sont incomparables. Il est vrai, aujourd'hui, ba réserve et Mati, ba réserve internationale ya Congo et Mati, mais Mati na tina nini. Na kati ya ba réserve wana longola mbongo yo et parce que toza na programme na FMI ba pesi 500 millions appui à balance à paiement. Aujourd'hui 715 millions oyo et yaki na cadre ya accès na cadre ya Covid o ba sala ki pote bato nyonso bazouamon mosolo parce que to uta kineti matanga o babengi allocation générale ya ba DTS 715 na kati on a faut la 1 milliard 200 à peu près oyo e uti na libanda eze fo na bisote soko longoli yango oye ko tala oye tikali au comparé na ba période antérieure na koyebisa yo peut-être bobosani na 2014 je crois l'époque wana on a fait une croissance je crois de 9,5%. Il y a PIB, il y a richesse na biso. Na croissance wana réserve na biso e mataki n'époque wana tozaki presque na 1 milliard 800. Tango bango baye, o bakuti, ba siffler, pe baye komatisa. Soko zui rapport ya ba réserve na biso na niveau ya bomengo na biso ndenge za komata. Okomona ke ba grandeur ezali ndenge moko. Parce que couverture est sa biso en termes de semaine importation et changer pendant ma capacité. Donc, tout est là, mais c'est bien, moi comme Congolais,
je suis content que ba réserve na biso ezala affecté. Aujourd'hui loko la paix na niveau ya ba impôt o eza kokota. Pression fiscale na biso etikali lolenge moko parce que na ko ka bato ba ko loba ouais mais na 1+4 na telle époque beaucoup mais ça qui ni wana te. Non, mais na 1+4 PIB ezalaki combien? C'est-à-dire richesse nationale ezalaki combien? Bomengo ya mboka na biso ekouta na ba minéraux na ba projet ko salema ba projet ezali validé à telle période et bandi ko produire à telle période. Bomengo na biso outi wa ekouta mingi na demande ya ba matière première parce que croissance ya biso topé nkita na biso ekomata parce que na ndenge to côté kalibanda ba minéraux ba cuivre ba coltan ba cobalt ba biloko wana nyonso ekomata ka prix. Donc soki mati prix au moni bomengo na biso e mati mais soki kiti prix topé bato basili ko senga yango susu te na libanda omona kita na biso pe kiti. Donc na place wana soko comparé na ba période nyonso omona que pression fiscale na biso autour ya ba 11% eza yango. C'est-à-dire que soko 11% au bois qui on a richesse autour au sala par an omona que performance penza ya makasi zalité. Mais to repesa pena longonya na ndenge mosolo wana ekoti mais tokotia mayele mingi na onga na benga ka réduction du train de vie de l'État parce que na 2021 mosolo pe bimaki mo koleka mais ekendeki wapi ekendeki na ba fonctionnement ya ba institution na ba dépassement budgétaire alors qu'en réalité ndenge budget c'est salamaki il fallait que mosolo ekoti makasi ekende na banzela mususu to sola makambo ya armée awa ko allouer ba ressources davantage na armée. Je pense que il faut tout tika kozala bato baza vite content. Omoni eloko moko ezo bomamboka na biso tika na sisa wana. Omona soko kutena bato na Congo ba ngana za danser, ngana za premier ministre danser, ngana za ministre danser. Mais à côté, au côté la peuple congolais ndenga za ko vivre na pasi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, croissance au biso to kosala. Bomengo to ko dondwa nango ezali parce que demande na libanda ezo utaka na secteur minier. Bisika ba congolais ba fande ezala lotiliki. Ezala makambo ba balabala, ezala makambo ya construction, ezala makambo ya télécom, ezala makambo ya agriculture, bisika bato bako kozwa misala pote ba bikela ba secteur wana ezali amber. Réduction à train de vie aux sala légion. Pesanga exemple, par exemple le député ndenge bino bozora na ben visible. Na bambongo bozora normal, beaucoup m'a rappelé selon les informations, beaucoup bata ba $11,000 hein. Na ba invisible. C'est-à-dire la réduction à train de vie, on commence par les députés, par exemple. Par tout le monde, toutes les institutions, de la présidence de la République jusqu'en bas. Et bien, il y a président de la République qui est mon lobby qui a sa nombre de conseillers. Si. Je pense que, mais il faut qu'il le fasse. Voilà. Il faut qu'il le fasse. C'est sur la malobate. Alors, je pense que toutes les institutions, mais j'ai toujours dit, non, j'ai toujours demandé que réduction est concernée par institution tout. Et puis, au total, na kati ya ba budget, ba biloko mususu ba ko bénéficier na ba taxe ya l'État, mais ndenge ba ko gérer en au total biloko ba FONER, ba FPI, ba biloko wana mbongo kokota mingi, mais utilisation nango penza ezo kende penda na ba bito te ba salelaki yango. Alors qu'en réalité, ceux qui te concentrer to bendi pende esprit, le kotro wana tout to kozwa to chango na makambo mususu ko bongisa ba balabala ko restructurer l'armée, ko bongisa situation à justice, ko ça la gratuité et enseignement poté, enseignement est à la penza ya solo gratuit. Mais au monde nyonso wana e ko limwa lokwa amulinga. Mutako yebisa yo, moi ngai depuis nazali awa na politique. Soko landi ba premier ministre nyonso. Soko landi ba ministre nyonso ya finance. Soko tche ba film na bango époque. Nyonso ko yebisa yo, c'est historique. C'est historique. Mais historique wana, pic historique, performance historique wana et ça les maraka na munoko ya ba politique ba okamba mais na nzungu ya congolais et mona na raté na poche ya congolais et mona na raté. Donc quelque part il faut remise en cause et arrêter histoire au tozali nango ya vite content. On est vite content alors que problème au tozali nango ezali problème et l'équipe penza motuya il faut tout tcher nango penda attention. Donc ana koloba oui c'est bien mais il faut relativiser et ça en rupture constater les années. Alors il nous reste 26 minutes avant de terminer. Boza et Belé liboso ba TV Nabino TV za radio T. Nous sommes en direct, il faut vraiment bakamata train de vie ya ba institution nyonso. Po bato balula suko kende kuna te bato ba bando trouver un normal député ba ko chata 1200. C'est normal. Premier ministre a cause ata 2400. C'est normal.
président de la République, à cause de souka so qui est belé $18,000, mais ça m'a cause de 12,000. C'est-à-dire que si c'est là que vous soldez pour trouver les sous intérêt. Parce que moi j'ai vu de gens. Oh bazo ça l'effort à zomona kaza na mpiaka lokola un investissement. À défi mbongo na banque soit na lupango soit azui parrain à investir pour comme député na comme appel ministre na simanango na futa banyongo na yo. En futa banyongo na yo. Et puis ngala kotika la na juste stabilité na vie. Mutazo comme député azata na chemise à kito côté. Mutazo comme député à part location et andako o ezo poser problème. Yango kamata locataire a commis premier ministre. Donc eloka liboso fo futa nyongo. Il y a biloko nyoso anomona na TV comme avinaye. Donc à un certain moment réduction en train de vie, mbongo ezo côté belé mais ezo kene na groupe ya batu. Ezo za malamu te. Na esika te biso bakondi, biso population bakondi to bénéficier na biloko wala. Parce que ba député bazu ba mbongo awa $100,000 bazu na Freeland. Ba député, c'est 100,000. Ba pesi bango mbongo ayo, dai lokolo ko besoin 100,000 na yo, eza corruption te ba pesi au moins ko défisa. O bandozong sango malem beti yokoko. Bao ba mayele ba somi mapango, bao ba mayele ba investir, bao pe baka na mbongo lokwa bino boye, bato mbongo akala. Et ça lango le côté bouger le côté, mais ça la ba misusu siko afuti pe kanyonga ba ya diamba lem so 60, azu 60% ya banyonga melaka ya diamba ke kufuta. Là, c'est la fin qui justifie les moyens. Non, mais le problème, c'est que Kolobaka Mamba député, c'est-à-dire qu'il y a plan de vie, dans train de vie de l'État, et talib institution. J'ai parlé de ministre ici. De ministre. Moi, j'ai vu un ministre qui était locataire. Et il y a une structure moussous, il y a l'État. Et qu'on dépense mbongo koleka même dans institution publique. Et ça, c'est inacceptable. Na place où on a passé. Lobi nazagi na Gambela, na Rotambola. Tantôt ça la campagne na biso, il y a télémé la fraude électorale. Mais epesinga maya miso parce que tant on a moni souffrance ya ba maman mususu mona maman zo tambola mama ako tambola na saki na ye na kati na saki na ya na dra lobi ba bengandi na ndako atekaka parce que moyen teka isusu ezalité okuta ba maman na kati ya wenze bako yebisa yo nganenge na zabo na zako teka par jour 200,000 mais le loi oteka na 20,000 okomona eloko nini ngo zoteka eza eloko importé ta oteka kwanga mais bakwanga ngozo kende te na tout dit mais bato ba ko somba isu te ba ko somba te parce que mbongo zalité donc pas si souffrance ezali na population oko ndima tata moke ba bilenge o bazwaki moins indépendance na bango pote afin de pas na ye asa libota na ye et belé bazongi na bandako ba parents pourquoi parce que mosala est copé ses soute j'ai rencontré ça hier ou avant-hier encore sur le terrain et donc pas si wana ya population il faut le belarabiso bayi politique pourquoi. Parce que priorité na biso e fezala, pas seulement dire trop ça la croissance, pas seulement dire que nous avons des performances historiques. Nous ferons des performances historiques à Mboko yo, jour penza congolais à télémé à l'obité, mosala ko monana. Peba ko zo meya na ndenge kokoka, misala na bango que là si peza yo ofele ya monogoté, ofele ya solo. Très bien. Parce que na goloba eloko suka, parce que ba de école est gratuite, école est gratuite parce que lobi na tamboli. Ça. Mais bako sanga été bato tout na côté na bango bako lela surtout ba maman école les a gratuité il faut qu'on paie ça donc c'est pourquoi il faut tant que loba ba performance il faut qu'on relativise tout ça là dans Tamboli parti politique en vol la zone C organisation ya marche monnaie pacifique ou exiger ba réforme électorale bo Tambola lobby ça fait pratiquement une semaine bozo Tambola pour la remobiliser à quand la date les dates nini tozo bungama on va faire parce que si quand tous en a et période rassurer ko komi na bato belé tété les a ko rassurer les a sensibilisation sensibilisation soko benga ba on a compte tableau patriotique ba linga ba ya mais yo non sensibilisation sensibilisation tous en a période il y a sensibilisation il y a pas de souci on va comprendre total mais na yebi que c'est là ba information sensibilisation ana ezando za la sûr que bato ba rozala. Mais mobilisation, ça sera toujours bon. Non, non, Israël. Pour l'information. Sensibilisation, mobilisation, il y a population. Et ça va d'abord à comprendre Tina Nini, Toko Bundela. Et ça normal. Tant à comprendre que Toko Bundela est un peu naboye. Andimi yango. Parce que tant que Toko qui est en terre, tout le monde a confusion, c'est belé na mutu yabat. Toko le belé yango. Mais il y a encore beaucoup de confusion. Il faut enlever les confusions. Parce qu'il faut même bâtir. L'activité au sein de terrain, l'État cause à l'informer dans l'auto, ça a un
Non, mais il n'y a pas besoin d'informer l'État. Ils allaient réunion publique, ils allaient campagne à sensibilisation. Et parti politique. Parti politique. Absolument. Parti politique. Parti politique. Parti politique. Très bien, on va revenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc nous faisons mission à Bisso. S'il vous plaît. Vous avez devoir de sensibiliser, à former les cadres. Absolument. Voilà, vous former les cadres pour que le lobby, ceux qui sont dans le ministère, moko yo kete, au continue d'appeler Rodrigue, au continue d'appeler Motomuso à Kokin. Tant que vous avez les bakouya routine dans le ministère, donc tout former à Bango. Dans le ministère, oh, la vice-ministre de la Défense, Azaragi, secrétaire général à la oui, oui. Ah, vous avez rappelé dans Moutoulangat? Totindaka moto tango biso tolongo union sacrée ya lobi akotika la po bassemble kana fachi donc totiki donc perdre à cause à foi to perdre par rapport à conviction na biso to perdre te biso tozali na ba conviction na biso mais yé atikali po na foi. Très bien. Alors on va suivre en image ce qu'a été sensibilisation sur terrain. On se retrouve après la loi électorale. On va terminer avec la guerre entre Bati et Mbosso Bazako Yokanate. On va juste avoir peut-être lumière autour il y a procédure. Est-ce que procédure est biaisée ou bien c'est l'homme qui pose problème? Ça sera pas trop long. Il nous reste 20 minutes avant de terminer en image. On se retrouve après. Biloko matita lo mbongo bozana mbongo pe ebele ezate pasi mais kasi na wenze pasi za na bo souffre quoi bo sa mbongo ezo tambula te pasi ezo te malamu te okosoma leo ne solo ko ti lelo ne ba ke pe masi ouais. Au sous de l'autre, il a $10, l'autre, on a $15, il se faut dire qu'on a combien? Mais bilo on nyonso. Bilo que c'est pour manta. Donc pas ces aides au moment. Pas si pour qu'on se. Il y a on a mon. Il y a on a. C'est ça papa, tout ce qu'on a voté Pino. Tout ce qu'on a Pino mais Pino qu'on dit bisoté. Et ba o kuma mboka nde balingi binote. Mais le classe, c'est comment on fait les. Bon, maintenant, on est dans le gouvernement, le classe, c'est comment on fait les. Ce qui est bon, exactement, attends. Au classe, ça a fait les. Mais na yebi que passe ezali makasi parce que na tamboli moi mingi na moni bato nyonso passe pende ezali mais il faut pas perdre l'Ikia. Faut voir il faut pas perdre l'Ikia. Mukolo ezali ya e otambola bozaka na mawate na bisika tozali soki tosangani lokwa mutu moko tokotombola mpe ekolo na biso etondi bomengo mingi mais ya tour oyo nayebi mama esali nga pasi mingi mais eloko nga nalingi te tour oyo ntango tokokende kovote tovote mpenza na ndenge ya solo. C'est-à-dire eloko bino bolingi parce que mingi otomoni na ba élection eleki eloko biso to voter nde yango ezobima te. Alors pour te volonté ya population et tout ça pour na passe yo komona yo lobi ozomona passe ozolela kutu mais bango balobi ke mboka ekotambola malamu. Nayebi ekosila mama. Allez, très bien. Voilà, les sensibilisation, on attendra la date. Bozana période à sensibilisation, on ne sait pas trop parler. Sensibilisation, ils ont continué. Et au Salama, dans tous les coins de la capitale. Hein? Dans tous les coins de la capitale, à l'intérieur du pays aussi, Babandi, pour nous sensibiliser bateau, na télémela fraude électorale. Aux ans, la carte tableau patriotique ou pas? Non. Ngani mambo chapelle te awa tolobi tozaki na loi et le robiso to sengezaki résultat ebima bureau par bureau parce que na lingi na éclairer population. Parce que na okaki bato ba loba non na assemblée bandimi bureau par bureau. Non, ils ont petit gars la question question ouais mobile. Ouais. G13. Oui.
ba proposition ya loi nini oyo bino bokoti ici o bomoni ke ezalaki fondé okoka kotanga nyonso te mpo na ngonga parce que ngonga eza so mingi te oyo bino bomoni ke ezalaki fondé nini bazwi nini oyo barejete omoni ke ezalaki important bakoya koboya yango te. Bon, kozwa penza bazwi na bango eloko moko te. Oh ouais, eloko bazoloba bazwi eza donc baje moko boye baotekela bato nyau na kati ya carton na koloba makambo mibale oyo eleki motuya mpona kolekisa otan te oyo biso mpenza totelemeli oyo elakisi mpenza ke fraude eyali eza likambo ya résultat bureau par bureau oyo biso tolobaki eza boye tolandi baélection ya 2006 2011 2018 élection ebebaka na niveau nini soki barésultat ebimi na babureau de vote ekei na seni alambi yango mpe atindiki apesi mwa résultat na ye eloko biso tolobi epe ntango tokutanaki na président de la république ye mei ya alobaki te azali d'accord na biso résultat ifo abima bureau par bureau elingo oloba nini tosilisi vote badepouye bokonte banombre ya bavoix botali oyo ebimi na kati ya machine parce que machine a voté ezali wana ebimi na machine etalisami na banombre ya voix oyo bokonte bosali pv bapesi batémoin et puis batindiki résultat ngo na niveau national en même temps na bureau de vote publié partiellement oyo tobengaka publication partielle oyo bango balingi basala ezali nini ezali bosali baélection résultat eye bakopublie te bakoaffiche c'est-à-dire koyebisa ezali kopublie te mpe engage nango moto te ntango bakotindika yango na seni a travaille yango nde abimisi ndenge ezalaki kala na place wana différence ezali makasi parce que loko biso tolingi ezali sika wake population mobimba ndenge toyi na Congo azala na contrôle citoyen ya baélection toboyi makambo koyiba toboyi makambo ya crise ba légitimité ekosila na ndenge nini na banzo utolanda baélection na France baélection sili na 17h na ba 20h bapesi résultat bapesaka résultat à partir de quoi à partir ya ba résultat partiel ya ba bureau par bureau tango bapesa ko na 20h balobi ke Songolo a gagné tel a perdre ezala na ba pays mususu ba Sénégal ba na Ghana et tout ça ba résultat de comment obima eza obima te ke bazeli seni ya pesa to bazeli ministère intérieur ezali ba résultat ndenge bimi par estimation na ba résultat partiel eloko to kamatana na bango ya liboso yango wana ya mibale ezali likambo ya cartographie électorale boni to kokende na ba élection cartographie électorale yebani te oyebi na mbalasima tango tozalaki wana bato msusu baki na ba machine à voter na kati ya bandako na bango c'est-à-dire que machine à voter pote to yeba que na école toloba école na Tene de la Gombe eza na ba classe boni babi eza na ba classe 50 donc eza 50 bureaux de vote chaque bureau de vote il y a une machine il faut que cartographie électorale ba publier yango avant et puis to solo la soko landi musala seni ya kosala siko musani ba kosala batindi bato pona repérage ngobi ndenge le kana ba repérage et le bamaki même kuna na assemblée nationale repérage bato baroya neti na ba circonscription ya bamboka bagoloba na yo pesa biso mwa mosolo comme ça to kochela yo centre d'inscription awa pose ba électeur ebele pesa biso boy donc ba député ba sénateur oyo ya kamoko ba yokani na bato aseni ba pesi bato na bango po basalela bango repérage de telle sorte que batiela bango ba bureau de vote donc ba kolela ya mingi parce que fraude électorale et ça les magaté na jour ya élection fraude électorale ezalaka processus mobimba donc tango biso to bandi na G13 to bandi likambo ya loi électorale ezalaki pona ko talisana no transparence makambo musu bakolongola na bango problème ezate mais loko peuple congolais a ko telema o peto ko constater na terrain ezali transparence peuple congolais alingi soka voter mutu wana bima et puis risque tozana ngo mingi c'est quoi risque tozana ngo mingi c'est l'abstention parce que soki to continuer boye peuple congolais ba oloba nini bato belé to kutana na bango bazoloba mais biso to ko voter sous te pona nini parce que soki to voter mutu wana bima te malgré que etalisami na miso bato nyonso que mutu wana muta gagner ba député auto votaka bango ba bima te alors pona ko silisa moyibi wana ya élection il faut transparence et quota mais kokanisa que loi électorale ndenge to kosalela yango to kosalango pona G13
toko sala ngo pona bayi politique parce que belé ba koloba soki mama politique bo tambola mais belé ba ko mona passe mama o tsuko lekisa awo ako tambola kana paipai alobi na ngai kala ako teka paipai ya mobimba mais sikawa moya teka paipai mobimba zate parce que bato ko somba paipai mobimba zate ba koma ko kata ndambo est-ce que to ko ndima niveau ya passe wana na Congo mais population azaka na lisasi moko na kati ya démocratie lisasi pas ko boma homme politique pe ko tombola ye lisasi wana ba bengi yango bulletin de vote soki tolingi lisasi wana sale kota na munduki ya solo esengeli loi électorale epesa ndingisa na ba bureau de vote soki basilisi batalisi ba résultat pe ba résultat wana etosami na ba. Très bien. Alors précieux toujours comme na souka il faut lukelanga ba photo na un reportage moko sportif et un reportage moko ya ba politicien mais na beti figure de style moko na otanga ngwa vobimawa où il y a tout le monde hein? Il y a Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, ba photo na bango faut kangisango za la place moko. Boyo ka reportage et za réflexion moko to sali Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Matata Mponyo, Adolphe Muzitu, Vital Kamerhe, Jean-Marc Aboun, Délice Sanga, Félix Tshisekedi, na Joseph Kabila. Bango nyonso ba za la place moko che ba photo na bango ekangami wana. Comme ça nga la rotanga moi reportage moko ya match to sali ya pona bino. Oyoka réflexion à haute voix. Sangwa za sango. Sangwa za sango. Yoka nti bitumbo na zozo ezani. Zaka pona za sango. Sora ki sango tena koza bitumbate. Les gens ont perdu tellement la bataille. Na Twitter, 150 000 abonnés. Facebook, 397 000 abonnés. YouTube, 220 000 abonnés. Et puis audience wa kolobate. Batu ba poli na ba domaine nyonso. Eloko batikali nango ezaka motema biloko musu bana ngoti eloko tu ba tout na yo kokufa kan parce que j'étais en train d'expliquer à quelqu'un alors que précieux va nous mettre des éléments on va terminer justement pour nous calmer honorable pour le BP moi na mawamingi vous êtes sur cette terre de hommes vous dans la vie oyo ndenge na lobaki les observateurs sont aussi observés quelque part. Moto akoli lokola elenge lokola Rodrigue bo koli lokola Wemba azo tuna yo yango ye classe asili sakate reçu diplôme jour reçu diplôme quelque temps balobi yango pena musala apparemment ba na problème na famille même musala zuité nzamba sungi ozu musala na bosolo de plus tard batuna bi ombongo akisi ti lelo azo balate nde obali de batuna bi azo bota te seke mbongo akisi oboti mwana liboso ya mibale ya misato amine basangani isu babi azotala vindenge ezokende ta azobote ebele eloko etikali batuno kokufa kan et puis okoseka kan batu moko na vie bakoma ba expert en yo batanga classe na yo so bazoloba makambo noko kanisa lokola aza expert en yo il y a rien c'est la vie na sepela na phrase na yo faut avoir de l'amour pour le pauvre mais le respect pour les imbéciles bana misala musala eza kaka moko bana misala bona musala moko tonga patron azoluka barre de fer patron azoluka kayas pour bandago esila Délice Sanga on va revenir avec les photos dès que c'est prêt précieux me fera signe. Alors ce qui se passe na niveau il y a deux chambres et un parlement entre Bosso et Bati pour na makambo etali ya juge Sengeli ba remplacer. D'abord j'aimerais savoir ici contexte autour nango avec l'article 42 il y a règlement d'ordre intérieur. Tozan la problème il y a qu'on remplacer, problème il y a qu'on désigner ou problème il y a renouvellement. Entre bangomi balé ndenge baza kowela qui a tort? Est-ce que la procédure est biaisée ou le problème il y a moto bazo ponande azo poser problème? Qu'est-ce qu'on peut retenir yo zanganga maele de cette situation? Bon, il y a liboso na roloba na banza na plateau ya moninga na yo moko Jean-Marie Kassamba pour ne pas le citer na lakisaki mbeba mabe e uta wapi na kati ya remplacement ya bazuzu ya cour constitutionnelle. Zuzi aza moto kataka makambo akobate la constitution akobate la mibeko ya mboka soko moni bisika bato bakopunaka zuzi bakomi koswana loko les abe intérêt partisan c'est que mabe se koti mabe o ekoti wana ezeka bangote ezana bazuzi nyonso yo ba désigner na kati ya cour constitutionnelle na lobi pe na zongeli yango ezali ya kobeba ba police yango
po ezalaki eloko ya motuya ebate la constitution mais na kobanga zuzi na bisika to kobanga zuzi parce que congolais alingi discipline te alingi fermeté te na kobanga zuzi yango moni bakotisi cour constitutionnelle ekomi penda nyamu nyamu mais soko kotunanga motuna na bisika ya juge Polycarpe eloko nini ekoleka ezali remplacement parce que Yezuzi Polycarpe awaki na mibeko mboka elobi soki zuzi awe na niveau cour constitutionnelle ba ko remplacer pour neteni ya mikolo etikalaki yete asala akokisa na kati ya mandat na ye na kati ya cour constitutionnelle maintenant koloba yango sous réserve ya ba makambo yo na lobi ete constitution ya cour formation na yango na ba tirage au sort ya kilikili ekobimaka butu tongo moi ezali cour moko ese koti penza moi désordre mingi ekosenga na sima mikolo bato bafanda penza poto zongela makambo mana pote ekende liboso to meka ko bongisa yango penza parce que na ndenge zo kende lelo ekende malamu te alors na komona ba président mibale na moni mikanda oya komeli muninga o mususu ya noliye eza penza na ton penza ya ba chef de corps te po moni na bisika mutu azali chef de corps na latin balobaka les paroles s'envolent les écrits restent avant o banda kokoma o tia mokoloto na yo na mokanda ya l'état na place yo ozali pena chef de corps ezana makambo mosusu yo fo le kaba sentiment na yo kokomate na mona imikanda wana pendezeli style te na niveau ya ba responsabilité wana pe kowela ba kowela wana ela kisi pe talisi na peuple congolais ke cour wana moto na moto alinga benda dra na bisika yazali et donc pour moi c'est vraiment désolation et puis déception ya komona te cour oyo biso to tchelaka motema oto kanisa ka ite kozeli lo kwa malamu et ko kotsa changement na kati na mboka na biso ba politicien le roi to mesana to bebisi yango susu. Très bien. Alors on va terminer avec réconciliation entre les Katangais. Bakatangais bandimi bayokana. Tout a commencé avec Exode et Salami à Kasai, Batoba okende vers Lubumbashi ou Katanga en général. Et ça li que boyokani ezalaki penzate. Na kati ya kozanga boyokani wana ba déclaration ba ndiko salama. Oyo ezobima ke bato moso bakoki koya nesika wana te. Pour plusieurs raisons bazaki libre ko makambo. Biso peto teleme ya likambo wana. Pamba te elongi ya constitution motema nango epesi nzela moto no savande sika oya vana. Ezala pala bango bazoli ate soki ba ye ezaka droit na bango. Opekisa bango elokote. Epesi matata bakonzi ya mboka bamoni ke lolenga kosisa makambo ngo fallait basala forum moko o ezui bakasayen na bakatani. Likanisa forum wana monaki yango nini. Ça c'est à liboso. Mais kolanda na o wana simanango tomoni bakatange liboso banosaki biso rencontre entre Kabila ancien président, sénateur à vie, na Moïse Katumbi, leader et ensemble. Bango bakoyokana, bakokutana, moto ako faciliter ngo ezali sango. Épiscope. Mais eye ko changer forme. Et komi ke bakatange nyonso bakokutana. Do bandeko na biso nyonso bakatange te, ata bazai ensemble to ya PPRD bakokota te. Ndakisa ba Mike Mukebai baza bakasaye mais bato ensemble moi bakoteza te ba Francis Kalombo ba Olivier Kamita to bango bakota te na ngamo ensemble de même pe ba Remochi Banda tunga molongo bango baza bata PPRD mais parce qu'ils ne sont pas katangé finalement et comme il le la bako ezaki le roi bako bakatangé bakutani kokutana. Quel est le sens politique, l'essence politique, l'agenda caché selon la lecture naïozomon adhéré à cette réconciliation? Quel est le danger de cette réconciliation? Si chaque province, il faut se regrouper et en croire malobana bango moko selon certains audios, basangani po ba récupérer pouvoir et que le pouvoir appartiendrait au Katangé. Ba récupérer pouvoir na bango na habité sur la maternité à nani to nani a fabriqué rien. Quelle est votre lecture de cette situation? Yaliboso na koyebisa yo boye. Sur ce point en tout cas, je suis d'accord avec le président Mobutu.
Le clan, oui. Le clanisme, non. La région, oui. Mais le régionalisme, non. La tribu, oui. Mais le tribalisme, non. Na message de vœu, au nasalaki, na peuple congolais, ne bandeli ya mobu oyo. Na lobaki, ke na bandi komona discours wana ya tribalisme, ya séparatisme, ezokota mingi na motema ya bato. Na discours pe ya ba homme politique. Il faut tout ça la nango keba. Parce que tant que tu as hymne national tolobaka, unis par le sort, unis dans l'effort. Moi, j'appelle tous les Congolais de tous les coins du Congo à être unis par ce sort historique et ça là que tous allés dans Bomoko. Peuple congolais azali moko. Tango toko bundela ka makamona Kivu, toko bundela comme un peuple, pas comme une tribu, pas comme une province, pas comme un clan. Ya liboso wana. Ya mibale otuninga i forum o esalemaki. Na banza président de la République azali na ba raison na ye. O etinda ki ete akende na réunion wana forum soi-disant ya réconciliation ya ba kasayen na ba katangé. Mais ba conflit communautaire na kati na mboka na biso soko landi penza ezali ebele ezape na ba province nyonso. Pourquoi seulement ce conflit-là on a voulu amener président de la République à Kotanakati? Moi, je pense qu'on aurait dû préserver fonction à président Zali Kolo et que Makambo, il y a un conflit communautaire. Il y a un ministre de l'Intérieur. Il y en a un, je crois, dans le gouvernement. Mais ce ministre de l'Intérieur, Ezei Moussala Naye, il y a Kozong, il y a Kimia na bateau, Kosolola na bango, Soro Kei na province orientale, Ugoku taba problème, il y a un conflit communautaire Ezali, Nakate Ituri, il y a des conflits communautaires qui existent entre certaines communautés, Soro Zui, bateau yo, Bambororo, Obaya Rufanda, Wana, Otuwele, Urumuna bango na ba territoire bisika bazui banganzami basali même ba groupement na bango makabana to kotalela yango te na Congo central banini ezali est-ce que to kokotsa penda président akota na babiloko wana abana non, je pense que c'est un mauvais exemple de pouvoir aller là. Par contre, que les gens se retrouvent parce qu'ils veulent parler, ils veulent se réconcilier, ils ont liberté na bango, ils ont liberté na bango, ngana moni yango mabete ke bato bakutana basolola makambo etali bango po bakanisi bazaki na mwa mbeba to pe bazaki na kozanga boyokani bazongisa boyokani kati na bango ezali liberté ya moto toko takape biloko nyonso te. Pourquoi? Parce que constitution na biso epesi moko na kati na biso liberté ya kosala mwa makambo ebele ceux qui même na kati ya libala mobali akoka na suna mwa cité to balingi bakabwana to balingi ba yokana, to balingi ba fanda, po ba solola, to na kati na famille, to na kati na société. Est-ce qu'il faut qu'on ait un problème moko national? Moi, je pense que non. J'ai suivi neti yo na ba radio, na ba télévision, ndenge ba katange ba lobaki ba kutana po na sima ya évêque po ba solola. Mabe ezalité parce alors, que mais babarza communautaire quelle est la leçon s'il vous plaît? Babarza communautaire na est pe ezalaka mikolo nyonso no bolobela ngo te. Wana zolo ba wana pona ko masquer tout ça. Quel est le limbisa? Je masque. Quelle est la leçon qu'on peut à un peuple congolais sur les différentes déclarations de l'homme politique congolais? Parce que on a constaté, c'est-à-dire vous appelez la devoir pédagogique d'aider nos enfants, non? Moi, Navandi, Azolanda yo, Papa Sesanga. Je n'ai pas dit que Yondo Lobaki yango. Papa Sesanga, au Bengi, par exemple, Moïse Katumbi, étranger. Nenge to monang na 2018, bato ba ke ba voter Moïse Katumbi, bazo zela l'élection, babi ki a ko participer te livre monene bi balobi kazaka étranger. Maintenant lelo ba sali rassemblement ba katange Moïse Katumbi se retrouve dedans. Moi na oya classe ça na devoir ya histoire. Faut ba yebisa ba kosaka kazaka étranger nzo kazaka katange. Quelle est la leçon qu'on donne à ces enfants là? Ba na pouvoir lelo, on a traité Kabila qui fut président de la République de tout le monde. Un Rwandais, un assassin, génocidaire, Babeta Kabila, main libre. Mais plus tard, on est avec Kabila. On est en face d'un Rwandais, on est en face d'un génocidaire, on est en face d'un Congolais. L'autre fois, Moïse Katumbi, victime, a été taxé. Même de l'autre côté aussi, Moïse a taxé Kabila de Jida. Mais quand on se retrouve, tous se retrouver dans la moralité, on se retrouver dans la moto, le bakato, moto a évolué.
qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon na moralité à bino ba politique congolais de la manière bozo sala ba déclaration lelo na ko sangana na mutu wana te c'est le mal empire donc bomoni c'est le diable incarné soko bomoni c'est lui l'assassin soko moni soko sangani na ye ça dit balongoli yo mutu vous faites des déclarations po bokoma ya on to benga mingi ba politique à porti porta bato ba komi capable à kolia nyonso po koma kala bokonzi mais vous manquez l'honnêteté. Je parle pas de vous directement dans l'ensemble les politiques de revenir pour se laver dans l'opinion, réparer avant de réconcilier. Non. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Politiciens nyonso a cause position na ndenge ya kotalela makambo mboka. Ensuite, si les gens acceptent bango balingite, bakutana, babongisa, mabe ezalaki kati na bango. Ezala Joseph Kabila azalaki président de la République, Moïse Katumbi azalaki gouverneur ya Katanga. Na cadre ya combat politique oyebi ke na kati ya combat wana tango toko soutenir candidature ya Moïse Katumbi mais ezaki na makambo eko lobama ezaki na makambo ya mabe lobamaki ezana makambo ya malamu lobamaki soki bango bayokani balobite bakutana po bayokana po bapesa nzela ya sika na vi na bango otali biso na nini tokokota yango na tina nini na lobi na yo babarza communautaire mikolonio se salemaka awa na est na ba province kili et puis ça a problème te. Donc moi je pense mais musala bino ba pandisa. Parce que moi ça m'étonne que yo appuyer un moment na normal on peut parler à mal de l'autre l'essentiel les aga politiques. Mais combien de fois on a parlé du mal à moi baloba na nga yawa que je suis même ougandais na sina landa yango balobi aza ougandais aza boy. Mais non, vérité et si la royebana baro kolobana yo mabenyo sozali mais yoko soko zo bundele loko parce que olingi mboke ke de liboso orozonga simate parce que ba fingi yo ba o balinga ko finga na lobaka na kosombela bango sanduku ya mafinga bacha mafinga nyoso na sanduku wana to boka ngona mai donc ezana etina moko te elo ngana koloba on termine par là Congo eza ya mutu moko te batumi balete so bato bakutani eza makambo na bango privé mais Congo ekotambola na ndenge ekomami na mibeko na ndenge ekomami na balwa na biso na ba tradition na biso mais bomoko il faut ezala kati na biso jamais séparatisme donc le discours ya séparatisme je suis contre pena lobaki yango na message ya vœu pour dire que je suis contre ce discours et comme kozwa place mingi tribalisme mais c'est tribalisme région province et tout ça c'est très mauvais il faut bomoko ezala parce que le Congo n'est pas fort de ses divisions. Le Congo est fort de son unité. Très bien. Ça qui fait notre force. Merci beaucoup. Ça dépend de la conception et à Moutou. Pour la c'est ça, à Sombi Sandoku. Ache, ba mafinga nyonso ya bato baza ko finga mais biso to sombeli magistrat biki asika. Pour ce que le bika magistrat commis pour azwata na rama papier duplicateur. Et ça la bien. Alors suivons le reportage, reportage sportif mais politicien. Et puis, Delis Sanga, on va se séparer avec lui. On va prendre cet élément et à commissaire provincial ou à police. Et puis, Babindombe, Baby Black, Mama Mabe. Et Sangani no lingo memanga lisusu bango mbana bisobe oyo. O memanga ipe otikingai. L'artiste musicien est avec nous. J'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Alors, reportage, c'est parti. C'est samedi, c'est la finale de la Ligue des champions européenne. Les amoureux du ballon de rond attendent que les Liverpool, qui de Liverpool et de Real de Madrid remportera ces trophées. Pendant ces temps, le mercato est également ouvert. Certains joueurs devront rester dans leurs clubs respectifs et d'autres encore sont sollicités ailleurs. À quelques mois des échéances électorales de 2023, le mercato politique congolais est aussi en mouvement. Comment se présente le mercato politique congolais à ces jours? Commençons par le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Il était en situation de prêt au club Union Sacrée, mais envisage de revenir dans son ancien club par manque de temps de jeu. Pour certains analystes, il sera comme Cristiano Ronaldo s'il revient dans son ancien club. Il va certes manquer de buts, mais il va encore jouer la Ligue Europa après 2023. Martin Fayoulou est comme Gabriel Jesus. Malgré du beau jeu, il se fait toujours éliminer en Ligue des Champions et espérons que cette fois sera meilleur pour lui. Mata Tamponio Mapon, actuellement sans contrat. Mais selon certaines sources,
il peut signer dans les jours à venir au Football Club Bloc Patriotique. Adolphe Muzitu, c'est meneur de jeu et presque à fin de contrat avec son ancien club. Il est envié et pioché par l'actuel club champion et détenteur du pouvoir qu'on appelle l'Union sacrée de la nation. Va-t-il signer ce contrat? Difficile de le prédire pour l'instant. Vital Kamere, un joueur pourtant très talentueux, mais il revient d'une longue blessure. Selon les sources proches de son club, il se remet petit à petit et devra intégrer son équipe d'attente. En définitive, car il jouit toujours de son gros salaire, mais il n'entretient plus une attente sincère avec les capitaines et le staff du club au pouvoir Union sacrée de la nation. Jean-Marc Kabunda Kabundo, non invité au stade tout-puissant Mazembe. Pour la réconciliation des joueurs locaux, les meilleurs buteurs du championnat congolais restent silencieux. Après qu'il ait été chassé de son club mythique, quelle ingratitude, on attend qu'il soit racheté gratos. Deli Sesanga, un peu comme Kamavinga, l'un des meilleurs joueurs du championnat congolais. Car jouant avec les grands, malheureusement, il veut faire carrière seul vers un club où il sera le seul leader. Va-t-il réussir seul? Les coachs de l'équipe Félix Tshisekedi, après plusieurs tournées d'inspection au pays et à l'étranger, il devra répondre aux besoins des supporters. Congolais trop exigeants, mais le rassure que ça ira pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Joseph Kabila, c'est le Philippe Scolari du Brésil. Il a fait son temps, a connu du succès et a vieilli, mais fait toujours peur car il connaît mieux le Brésil, mieux que Conque. Il serait en contact avec Fayoulou Katumbi pour annuler la Ligue des Champions et créer la Super League. La saison prochaine semble être sereine. Chaque club devra donner le meilleur de soi-même pour espérer rafler les titres et que les meilleurs l'emportent. Allez, très bien, on a fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On prend cet élément, on va recevoir, Babi Ndombe, 10 minutes de repos. Babi va répondre, va faire son entrée ici. On répondra pour entamer la deuxième émission. À tout à l'heure. Et dans le cadre de la promotion de l'agriculture en RDC pour mettre fin à la crise alimentaire dont fait face la société congolaise, Congozaf a organisé un atelier d'harmonisation du protocole d'accord d'investissement dans le cadre du partenariat public-privé sous le patronage du ministère de l'Agriculture. Cet atelier avait pour thème l'investissement dans le secteur agricole et forestier, mais aussi opérations connexes, avec comme objectif d'analyser la proposition du projet de l'investisseur dans ces secteurs. Le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture espère que l'investisseur viendra avec des fonds pour créer de l'emploi et la richesse en RDC. Oui, il y a des indices qui montrent la détermination de l'investisseur, parce que c'est lui-même qui a financé l'atelier. Vous voyez là où nous sommes, là nous avons travaillé dans les bonnes conditions. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés pour arriver à notre mission. Tout était déjà planifié, tout a été fait de la manière dont nous voudrions que ça se passe. Cette détermination de l'investisseur, et tout au long des travaux, nous étions tout le temps en contact avec lui, même à distance, il est aux États-Unis, mais il suivait du jour au jour. L'un des représentants de la société Congozaf estime qu'il est très ému de l'expertise mise à leur disposition par le ministère de l'Agriculture et promet que Congozaf va créer de l'emploi et mettra fin aux problèmes de sécurité alimentaire dans le pays. Cet atelier avait pour objet d'analyser la proposition, le projet de l'investisseur. Donc ce qu'on a eu au bout de cet atelier, c'est un texte qui va être proposé à la signature du ministre de l'investisseur. Donc un protocole d'accord qui définit les termes généraux. Nous faisons notre part de recevoir l'investisseur qui est venu, d'étudier son projet et d'espérer qu'il va venir. On ne peut pas donner des garanties qu'il va venir parce que c'est lui qui doit emmener les fonds, il doit satisfaire aux conditions de la législation congolaise. Donc notre part, c'est de tracer ce cadre-là. Et signalons que les participants ont travaillé durant 5 jours. Ces assises
se sont clôturés avec la signature du protocole d'accord entre les experts du ministère de l'Agriculture et les investisseurs de Congo. Après mopepe ya mabe ya COVID-19 oyo ebebisaki makambo ya voyage, cela efungwami avec Joe Biden pe Kamala Harris. Obetaki DV Loterie yebe ete koyinda mabe à partir ya le 7 mai oyo na 18h heure à Kinshasa. Ba résultat DV Loterie 2023 ekobando bima biso nyonso toki mambangu na basiber café Benlo Beach oyo ezwami na avenue Esanja numéro 2 en face ya Hotel Phoenix na Bon Marché na commune ya Barumbu. Pe oyo ya Django ekangami na immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach na annoncer bino que résultat ya DV Loterie 2023 ekobima ce samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Benlo Beach efongoli ba porte na bango pona koyamba bino, pona kosunga bino, pona ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Pe tozali kosenga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pona kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement po ete bozo ba visa na bino po boko kisa ba rêve na bino américain. Pona ba oyo ba ko gagner DV Loterie oyo kasi baza na mbongo te pona ba démarche ko voyager pe accueil yebe ete nyonso kozala prise en charge na basiber café Benlo Beach. Ebongo yo mutu ozalaka na poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique otika mwana to pe famille na yo na République démocratique du Congo oza na posa bakoma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique occasion yango yo penga na ba numéro oyo plus 243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse A4 avenue Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamu. Téléphone 84 710 99 99 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.